Mission TV, le miroir du monde. Yangonde Nazolo Baboy. Ministre UDPS. Bosanaki ke bango baza ba avion. Biso UDPS parti toza aéroport. Avion te mati et kitaka na aéroport. Civil marié. Yasenko. Je dis bien des prêtres avec état civil marié. Mais biso toyebi ke sangwa balagati. To senga na bango pe gravité. 70% kaka ya kota ozwa ba combattant. Ba ministre baboya. Ebele ba pesa ngote. Yeba ke songo pesa 70% te. Ya Augustin Kabuya. Ya parti. Au combien va venir ex-ministre. Biso UDPS to banga ba élection. Mais to ko kende na ba élection n'importe comment te. Élection Cameroun ko voté. Au Burundi ko voté. Nous sommes l'unique. Bachone bala ki sabiso. Pays moko na mondo batu bakenda ba élection sans recensement. Bazo peso $100 ba peso musala te. Ozui po sali vidéo combattant. Ngana lingi ministre Fumbwa soki yazate. So facha tete. Ok, buka cité de loya. ABT, armée des bâtisseurs tissérédistes. To sepela ki na o babengi départ. Ya Pepe Yulukamba. O biso to benga qui est déjà un premier ministre écran plasma au télécommande des Alakana Kingakati. Le premier ministre, il y a autorité morale à Kingakati. Sacré, il faut pas faire sa biso autant. Il faut pas faire Tozo Kamwango. Comme si ma gouvernement Zakop, Tosenga na mokonzi mboka. Batu nyonso bazo wela ko koma ba premier ministre ba ministre wana ayebisa bango ke pendant 3 mois salaire ezate mbongo na bino tokotinda ngo pona ba maman ba viola na Beni ba orphelin ya Beni boko mona ke ba olingate. Nos ministres n'ont pas donné du boulot na ba combattants. Oyaza muluba okei na cabinet na e okuti ba ilunga na batibwabwa. Oyaza mungala okei na cabinet na e okuti ba ekofona ba bakanja. Oyaza muswahili okei na cabinet na e okuti ba mugi na bakyungu. Oyaza mukongo okei na cabinet na e okuti ba kimbangu na batimba. Ils ont tribalisé ba cabinet na bango. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté.
le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres. Sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kanoka Kae. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux liboso ya ba télévision na bino ba portable support surtout la mission télévision am chaîne de plus information en temps réel. Nga ba bino gloire boso benabisa rabino que non là où il y a l'information de place au monde na mission nga toye wa pourquoi fils Mukoko depuis azongi na IDPS alobi azana ba révélation ebele na makambo ebele ya koluba ya kobimisa azongi pena ndenge azalaki bo pese confiance na uti oyo kaye avant abanda awa boza la kimia bola nanga to kota ensemble na zana Olivier boka makambo fils Mukoko abimisa ngamo esenga nzoto malili tanga bando betela ngango libanda avant caméra sans plus tarder nga no gloire boso mais mon numéro ya ngwane komi esuki na 76 komela nga na kota 76 rozwangai parce que semaine ozo ya tozana na plateau c'est parti. Na ndenge bo répondre na invitation ya conférence de presse oyo ya lelo si la situation politique du moment donc to remercier bino toujours pour la disponibilité na bino lelo to remettre un peu kolobela. Nous avons l'habitude de tenir nos conférences de presse à Lingala pour que les gens nous comprennent un peu facilement. Donc, les autres ont un peu marambouébélé, il y a politique. Dans le mois de février, il y a eu au moins plus d'une centaine de morts au niveau de Beni. Une centaine de morts au niveau de Beni. Oyo, et comme il copie cette impression comme si, et comme habitude, moko, mais c'est normal. Donc, bazoko sa batouke, ba militaire bazan en nombre autant, or qu'en réalité, ba militaire bazan en nombre wanate. Mais à part ça, dans le nombre qu'on donne, ce n'est pas le nombre de militaires au bazan en opération. Pourquoi tromper l'opinion? Pourquoi tromper aussi les peuples congolais? ADF Ndanou, selon l'information, ils ont parmi les bateaux, les rebelles, il y a le régime, il y a Ouganda, il y a Museveni. Oh, il y a Kotoyo. Mais, bakomi babomi na territoire moko boye pe ba avancer na territoire mususu ya pembeni bazokende baza à l'aise. Donc les autres senga vraiment que na gouvernement ya Samba Lukonde Michel makambu ya Est ezala o babengi priorité de priorité parce que le sang a beaucoup coulé na niveau ya Est. L'armée des bâtisseurs tisseredistes au Bomoni, parce que dans le cadre de la label Oyo, association dans le cadre de l'UDPS, c'est un mouvement politico-social dans le cadre de l'UDPS. ABT, armée des bâtisseurs tisseredistes. Tout ce là qui n'a pas bengi départ, il y a Pépé Yulukamba, Oyo Biso Tobenga qui est déjà un premier ministre écran plasme au télécommande des Alakana Kingakati. Le premier ministre, il y a autorité morale à Kingakati. Tout le monde a dit qu'il fallait qu'il y ait une retraite. Et le président vient de nommer Obabengi, un jeune comme nous, premier ministre, pour Nabiso. Le gouvernement oyo tozo zela ezali gouvernement oyo koyela biso ba macroéconomique te parce que macroéconomique na nzungu ba congolais etikala kokoma Thomson te soko bandi kotuna mutu moko ka quelque part oyebi macroéconomique naza si 99% ya ba congolais bayebi na bango ke seke macroéconomique te toza na besoin ya gouvernement moko. Il y a un bureau climatisé.
ministre avandaka na bureau climatisé abenda aspect toza na besoin ya gouvernement moko ya ba théorie te ya ba séminaire te toza na besoin ya gouvernement au balobi ya vitesse un gouvernement ya ba pragmaticien parce qu'on n'a pas le temps on n'a que 2 ans 2023 les années au babenge électoral. Mais comme partout au monde, tellement personnellement, moi tant que gardien du temple de la démocratie, prophète politique, na sala kananga politique, il y a déjà les lotés. Tout politique à sentiment. Partout au monde, quand un gouvernement, quand un premier ministre est nommé, biso armée des bâtisseurs tissérédistes, totie premier ministre na gouvernement ekobima malgré ça ya biso totiango sous réserve pendant 100 jours. C'est-à-dire on observe un gouvernement en action pendant 100 jours. Soki na 100 jours asali ba rendement par rapport au programme na ye, là moi tant que prophète politique na koya kopesa ye confiance. Donc le gouvernement va sortir. Mais tout est sous réserve pour tout le monde. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire? Nayango. Tozo kamwa mingi. Classe politique. Comme ils ont que nous défendons mbongo ti ya intérêt na ba banque. Po ba leka na ba radio. Balo ba ke biso to soutenaki. Union sacrée, il faut pas faire sa biso autant. Il faut pas faire. Tozo kamwango. Comme si ma gouvernement zakop. Yangonde biso tozo mituna. Gouvernement biso tozo monango za gouvernement ya sacrifice. Tozo profiter de cette occasion pour to yebisa na tosenga na mokonzi ya mboka batu nyonso bazowela kokoma ba premier ministre ba ministre wana ayebisa bango ke pendant 3 mois salaire eza te mbongo na bino tokotinda ngo mpona bamama ba viola na Beni ba orphelin ya Beni bokomona ke baolinga te bazolinga bakota na gouvernement et comme il est moi ba querelle moko boye. OK, l'union sacrée au président Sali. Je félicite quelqu'un. On a linga pas même kotanga kombo na mais déclaration na quand même na monaki en moi bien. Lambert Mende. Aloba il te place au bako tsangai na servir yango ne na servir. Mais mikolo tozo mona classe politique. Et comme bake ko defana ba mbongo ba intérêt ya ba banque po ba leka na ba radio ba tshaka biso makelele biso to soutenaki yo fati biso to salaki boye ezola ki sa vraiment que batu misusu bazwa oyo ba bengi politique cop bazwa politique commerce peuple congolais il faut fongola misunaye to sangi na mokonzi mboka bokoti gouvernement, frais de fonctionnement zali, mais salaire ezate pendant 3 mois, bati nango na Beni. Faut bon laksa biso vraiment que soki bo alaka na bolingwango ya Congo. Parmi biloko tozo zela na gouvernement oyo, eza o babengi ya liboso, la paix à l'est. Kimia na este makambo ya Beni babomi lelo yo ermo ekoma kosala biso neti mwa traumatisme tozo zela social ya bakongolais tozo zela effectivité ya oyo babengi gratuité de l'enseignement tozo zela yango parmi babiloko oyo le gouvernement fait ça là. Qui y a na est effectivité et gratuité na babengi
social à ba Congolais. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Ba Congolais il faut balongola biloko makutu o ba benga ba c'est pas gentil. Ba tu faut balia libumwe vimba. Biloko tozozela. Salaire à malonga. Ezate salaire et qu'on n'a pas même comme ça là 5 jours. Amélioration salaire babiloko tozozela yangwana. Armée des bâtisseurs tissérédistes, son nom l'armée des bâtisseurs tissérédistes, c'est-à-dire ngai tant que fils de ce pays, fils ya Lumumba, fils ya Etienne Tshisekedi dadi nanga, fils ya Kimbangu. Tolingi to mona babilongi ya kala na gouvernement te. Ba mini bato, ba mama na bango ba bota bango, ba epsi bango yoche okufo ozalaka ministre. Des ministres wana tozana besoin komona bango te. Bilongi ya kala tolingi to mona bango te. Na gouvernement. Même ceux qui bakotaki na union sacrée. Parmi biloko tozoloba, po tozala bien na cadre ya gouvernement. En rapport avec polémique et salami na niveau ya eu de pêche que ba ministre misusu bako kende to bako zala reconduite po na bango ezalaka bakomi ba ex-ministre. Nazolinga nasala mise au point moko lelo. Eza regrettable que quelques membres de mon parti bakoma kosala propagande ya ba ministre misusu ya parti. Est-ce que pour comme un ministre, et c'est la propagande? Je ne crois pas. C'est le président qui décide, ceux qui partent Tindio, et le président, quand il va décider, il peut te nommer. Comme à quoi il faut Vandana nous, Totiana nous mouton, à quoi il peut reconduire, à quoi tu dois ta mission sous. Mais le ministre a eu des pèses, comme il y a la propagande. Kozwa ba combattant baboya ko pesa ba combattant misala po lelo bazwa ba pesa ba combattant ba $100 na ide ke ba lekisa ba combattant biso po na nzete soki nzete azate na gouvernement e ko simba te pe quelque ba responsable, il y a un parlement debout. Ba sali honte. Il y a ko sala o ba bengi ba vidéo na kombo ya tel ministre. C'est pas ça la politique de Tshisekedi. On connaît bien ba ministre a eu des personnes sous. Oko bengi na téléphone même sonner. Attends lingo yebise ke bima na bureau bazolinga ba ya obomo akoyamba te. Les lobes commencent à la propagande. Na vie, linga ba pesa yo ba la kisa ko péché ke ba pesa ka ombisi. Nos ministres n'ont pas donné du boulot na ba combattants. Oyaza muluba okei na cabinet na e okuti ba ilunga na ba tibwabwa. Oyaza mungala okei na cabinet na e okuti ba ekofona ba bakanja. Oyaza muswahili okena cabinet na e okuti ba muvi na ba kyungu. Oyaza mukongo okena cabinet na e okuti ba kimbangu na ba timba. Ils ont tribalisé ba cabinet na bango. Lelo bino bokomi kosale la bango propagande. C'est regrettable. Yo mutozo sa la propagande, yo comme un ministre te. C'est pas ça l'UDPS. C'est pas ça l'UDPS. Peba ministre bazozwa batu basala baba propagande. Bayeba que leur président de la République azomona yo comme ko inciter batu ba imposer okozala pété.
nde bakino balobaka okolianga nini noir okoyanga noir bakombata bokende oyebisa bango eza mbongo na bino boyebisi bango ndenge nipesa biso mbongo tosala video mpo na yo okobima bokende oyebisa bango bolia bango bambongo wana je vous autorise bolia bango bambongo wana mpo nde banda osala banda opesa bino te. Le problème est na minute oyo bakabine komaki ya bafamille tolalelaki baministre yango nzala tobanda kozela bango mais travail oyo gouvernement ekoki kosala eza kaka ya kopesa bakombata UDPS misala te eza ya kopesa bakongole nyonso misala mpo président de la république aza kaka président oyo balobi ya UDPS te aza oyo babengi président ya bakongole nyonso donc le problème ali lelo baministre tosengaki na bango bango mpe gravité 70% kaka ya kota ozwa bakombata baministre baboya ebele bapesa yango te yebake soki opesa 70% te ya Augustin Kabuya ya parti okomi oyo babengi ex ministre il faut zonga selile obanda koyekola nanu ndenge bapartageaka. Deuxième eloko pour le tribalisme kuna otolobango. Troisième eloko esalami na ba cabinet ya ba ministre. Ce n'est pas à nous ya koya koloba ke ministre tel la salité. Ministre na ministre mi yebi ke ye moko ndenga salaki. Ami sala ba bengi auto bilan. Ba mi yebi rendement na bango. Koya kokosa biso te ke nga nazalaki vice ministre. Non, ozalaki vice ministre titulaire azalaki muta FCC. Pourquoi dénonçaki ete? Boyebisanga ta vice ministre UDPS oya dénonçat ata mafia ya titulaire ne ya PPRD azate. Mingi bakotaki na kacho bakoti babengi mafia. Botika koluka combattant va se servir kana bino bozalaka ba marche pied ya batu moko boye oyo bakomi ba nouveau riche contribution parti batika kopesa te matinée politique nayebi te soki baministre basala ati dimanche ata batie matinée politique dimanche bayaka na bango te yango nde nazoloba boye ba ministre UDPS babosanaki ke bango baza ba avion biso UDPS parti toza aéroport avion te mati ekitaka na aéroport babosanaki totika kosala propagande ya ba ministre po apesi yo $100 linga mutu alakisa yo kopeshe ke apesaka yo poisson chaque jour eza proverbe chinois. Le problème ezali boye lisusu oyo toyebisa na bakombatant gouvernement semble eza gouvernement ya batutu babengi yango gouvernement ya union sacrée. C'est-à-dire na gouvernement union sacrée fatia kokabola oyo babengi baposte selon batu nyonso oyo baza na kati ya gouvernement. Biso UDPS eloko tokoki kosala na minute oyo eza tobanda kosala oyo babengi korenforcer implantation na biso na tinake na 2023 sur 500 députés tobetata 400 wana tosala gouvernement banda suki tina linzaka UDPS soki toa na majorité olie tosala makambo wana tokomi kaka makambo ya gouvernement
yango nde nazoloba monsieur Samba pardon salam noki obimisa gouvernement mpe nazosenga na bakongolais batia président de la république na mabondeli mingi bakedeje pa bamarabu epa bamando na président bamemi bafoto na yo na ntina ke batravaille photo oreconduire bango mikolo bamarabu na bamando na bazwi baclient peuple totia président na o babengi mabondeli c'est sérieux eza na bato mosusu bayebi cope mosusu te ya bango cope eza kaka ministre alingi mpe akufa ministre totia mokonzi ya mboka na mabondeli bazopesa $100 bapesi yo mosala te ozwi mpo osali video combattant nga nalingi ministre Fumbwa soki yaza te so fatia tie ye te okebuka cité de loya c'est le président qui décide akope mabwaloi fils mukoko ministre d'état lera uto bimisa Samba kuna biso toyebaki c'est le président de la République qui décide. Yo ministre oyo ozozwa osalisa bato ba video yeba ke mokonzi ya mboka azokanelo deja alobi ke okomo inciter rébellion contre nga okozala te okopike crise nga makambo na nga nalobaka eyalaka neti blage bomonaka esalama bongo ebele oyo basali bavideo bomona bango te o biso mpo na biso te lifaze ya titulaire IDPS il faut toluka tosala réimplantation pour na 2023 tokoka kozwata 400 députés na ntina toyeba ndenge makambo ekokende boyokaki bino nyonso makambo basango avec état civil marié ya Senko. Je dis bien, des prêtres avec état civil marié. Mais biso toyebi ke sango abalaka te. Bavandi. Babimi, ondenge eza boye, l'élection en 2023. Lokola bango bazwa mabonzi église na bango, bakoya kotyango na seni po esalisa baélection. Toujours l'échec ya bacardinal ambongo na antichrist wana ya sole wana. Déclaration. Mais bazobosana ke mokonzi ya mboka le 6 décembre alobai déjà qu'il faut réformer seni. Soki mabundu na tambwe mwamba bakoyaki te. Yo salisa baélection malonga na mboko. Po bavandelaki déjà babengi baproposition ya lutundu la si réforme a seni. Bango bande kolinga babimisa ronsard na bango. Basango a Senko. Yango nde armée de baptisés tiserediste association nga na dirigeant. Et qu'on rappelle na basango eloko. Le 6 décembre, le président Saloba m'a envoyé l'élection. À Kolobango, Mami Balete. Mais à part ça, à Senko, il fait yeba. Et ça, institution te. Et ça, pas même église catholique te. Pour y avoir ça, l'État n'est pas mis comme on veut. Basango wana bashole nzamba lola zoyo kangana koma koyoka même posana komata musulman mutu neti shole so ayebe mapesa nga communion nzoto ya Kristu na oyebise yo te changer sango ba créer la ka batu ba problème banani bazobanga ba élection biso IDPS to banga ba élection
Mais tokoki kokende na baélection n'importe comment te. Élection Cameroun a voté. Au Burundi a voté. Nous sommes l'unique. Bachone balakisa biso. Pays moko na monde batu bakenda na élection sans recensement. Et ça RDC. Pourquoi nous devons faire ce qu'on appelle une exception imbécile? Tant qu'une élection sans recensement, ba Rwanda ba kota na butu, ba ya ba voter. Mukomsu toyeba elo nini ezalaka na sa ba sultan na bi. Biso to ba combattant. Nana diplomate te. Bino ba sango état civil, marié, ba père de 2 enfants, 3 enfants cachés en Europe. Mukolo musu tokoyeba bino. Ba antichrist ba 666. IDPS toana tozo banga ba élection te. Mais tokoyo ko sala ba élection n'importe comment te. Nazo profiter na occasion. Pour na yebisa na opinion. Que lobby vendredi bazo banda o babengi jugement ya makambo yo etali batu baliaki mbongo ya bakre mbongo ya baban mbongo ya batableau mbongo ya baregistre appel, c'est-à-dire gratuité bao bandango yango nde na lobi na mokonzi ya mboka tant que gardien du temple mukuna lera bandaka makambo na ye. Nakendaka kopesa diplôme comme évangéliste à Libération. Semaine prochaine, kaka bino presse, naokende opesa mutu azosala musala oyo ezopesa Fati elengi, oyo ezopesa Fati kitoko, Gilles Alingete, naokepesa diplôme oyo. Maboko. Diplôme oyo. Muku na lena kenda pesa diplôme asenga ngate ngana tala mutu azosala makambo ya bien oyo ezosala efina bato ya kabila basila lokola mungwa na nzungu ya mafami mutu azolingaka ekiperele biso mbongo ya bukanga lonzo oyo matata mpono ayiba akomisa aloni masango eboti université nazopesa diplôme otie bimi boye esali 2 semaines na mozola nseni na mozola Tshisekedi. Semaine prochaine okepesa diplôme mpo nayebisa ke aza na protection ya bamartyre nyonso mpe nasenga na président de la république apesa sécurité mpo miyibi mitema na bango ezolala te, apesa sécurité koleka ata premier ministre mpo ya korécupérele biso babengi babien malaki bambongo na biso oyo bayiba muto il faut koencourager bobetele suma bosi. C'est ça la politique. Politique eza te boye bapesa $100 soko otie Ibrahim te ministre yo koloba na mokonzi ya mboka bobeba nazo informer opinion nasi natia numéro na ngai nakomisa ngo numéro babengi ya doléance citoyen ya dénonciation babengi nga na niveau ya Afrique du Sud ambassadeur alia 1000 personnes ba passeport na prix ya kala na prix ya $99 te 1000 personnes balela passeport ti lelo bakangama Samba landela ambassadeur wana ya moyibi aza na Afrique du Sud. Na numéro na nga oyo ya plus 243 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 na bandeli lisusu plus 243 85
084 65 55. Nde bato Afrique du Sud babengi po balobake ambassadeur escroquat plus de 1000 passeports. Kaka na numéro oyo Balibanais oyo bandima bakomisa Congo deuxième pays na bango babenga yango ma deuxième patrie batika Liban bakoma babengi bilanga fonds de commerce. Il y a quelques membres bazalaka na présidence de la République, quelques conseillers na kobenga bino liste yango eza bayibi yango. Naza déjà na liste ya balibanais c'est ya président yo pesa bo so pesi te na bimiso Congo. Baconseiller bomona so président za bawela okanga ba photo maboko na poche po bakelakisa balibanais c'est mon ami. Baconseiller batu wana bazwa balibanais cop na bango. Nako publier liste wana soki pe boye liwe elinga seke bi na sina enregistrer ida ba émission na tanga ida ba kombo na bino nyonso ba conseiller ya mafia wana. Donc na bomba da émission na ba coffre fort ata bobominga boye ba ke émission ko bi. Tozo linga tozo ngisa makambu. Pour tous en droit RRT. Beaucoup de Libanais. Tous ont regretté Makassi. Na niveau de la présidence de la République, pour totali. Toko kaso kangamute mati. Communiqué pesami na 12 heures. Na pourquoi baeba contredire. Nani amu konza nani? Na présidence tozo ebate amateurisme moko notoire toyebi te na ba responsabilité au président comme na ya Union africaine bakosala poto kuna na niveau ya présidence. Yangonde na matérialisme wana tozo senga na directeur ya cabinet bautaki ko nommé Guilain Nyembo acha mwa rigueur pona ko étouffer o babengi bercé des ailes. Papa Guilain Nyembo peut-être lingalo oyo kate mettez un peu de rigueur pour étouffer les excès des ailes de quelques conseillers. Bapesi autorisation tal les cas ça lui communiquer. N'a pas quoi va contredire. C'est anormal. Batou basali polémique na moni boye belé le ba journaliste. Et ça par rapport à une interview on a salaki. Na parlement de Boumoko sur le conseiller spécial François Béa. Batouba Kizengaï, balobi que fils Moukoko est corrompu par Kabound. Nazo tenir na yebisa son opinion. Depuis la boyaka coalition, on a bien un mariage à FCC Cash. Na sala plus d'une année et demie na ba collaborateur nanga otokota permanence té. Na tikala komona Kabundi té, même na bureau naï. Makambu ya François Béa, conseiller spécial. Na lobaki yango avant que le président à l'intérim akoka ko se prononcer na chaîne moko on a ko la publicité nango até
nalobaki que je n'étais pas content na ba déclaration na ye asalaki na Rwanda. C'est comme tous les Congolais. Kombo ya Rwanda ekoma kokoma neti mbeli ya mibale oyo batubaka biso na pota oyo tozalaka nango. L'air nasalaki déclaration wana, écoutez-moi très bien. Le président Aïe Jama Kabunda salaki déclaration te. L'air nasalaki déclaration wana. Le président Aïe Jama Kabunda salaki déclaration te. Et le président Jama Kabunda, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si on vous a envoyé pour venir m'étouffer à parler, dans que le bataille du Colan c'était. Le président Aïe a salagi déclaration te. Président Aïe a fait la déclaration après. Et comme il est fils Moukoko, Aza corrompu et pas Jama Kabundu. Non et non et non. Mais nous allons tenir Batou pour n'ayebisa bango. Dire au conseiller spécial, François Béa, que je ne suis pas d'accord sur ces points. Et l'obité que tu commis benemi, tu vas manquer au babengi ban notion, il y a démocratie. Mais nazoye bisana batu tout simplement, la majorité des Congolais balingana na bango masolo ya Rwanda te. Par rapport à tout ce qui se passe na Est. Nazui m'appelle Ebele. Biso bato toza na se ya nzete. Bato toza na parlement debout. Bato tosalaka na cité de l'OIA te. Toyina bato basalaka na cité de l'OIA te. Mais tolinga nde basalela Fati Moussala ya bien. Mais na bapel nazui. Nazo tenir bato informé. Dans tout ce que j'avais eu à dire, les gens m'ont reproché qu'à Naton Moko, oh bango bamona que ezalaki un peu impoli par rapport na âge ya conseiller spécial. Na lobi bien Naton, pour ce que ngai naza mwana ya za papa. Par rapport à l'éducation, bapesa biso et pas mémé na biso. Maman Marthe et pas maman Nabiso, maman Denise, batu balobi que ton na yo yalaki un peu trop impoli. Mais tellement pe nga fils Moukoko nazala susu fils ya Moukoko te na comme fils à ba Congolais. Pour ce temps, j'ai fait des excuses par rapport à ton wana. Mais nous voulons qu'il y ait au babengi un bon travail à niveau de la présidence. Pourquoi je tiens le langage oyo ezali kokota na vision ya président oyo eza ya union sacrée non conflictuelle. Vision ya président yango wana kokota na vision ya président oyo ezali bato baye na union sacrée bakuta biso te toza na kati ya baguerre. C'est pour cela que vous avez vu, malgré tout ce qui s'est passé, sur moi, un mariage à Angelina Démon, quand Kabunda était élu, d'abord avant que Kabunda soit élu, on m'a posé la question, j'ai dit que Kabunda, notre candidat à la vice-présidence,
nga una ba vice-présidence te na lobaka na Assemblée nationale c'est Kabundi. Pe na yigo benge aller-retour. J'ai dit à l'opinion, balongola na mutu ke Kabundi ma corrompu pour faire. J'avais fait des déclarations avant que le président à l'intérim a Salayango. Si j'ai dit, na conseiller spécial François Béa, exact, pour Naïnae, ce n'est pas aussi mon genre. Exact, tout simplement, pour Nazolinga, Namona Obabengi, un bon travail. Parce que matière à sécurité, Eza Obabengi, très sensible. Selon mes informations, il y a déjà même des peines victoires de la communauté libanaise. Bakanga Bango. Nasugiga Awana. Je vais vous appeler pour dévoiler d'autres choses. Mais que les gens qui m'appellent avec des appels anonymes, Keba, dans ces pays, les hommes forts, dans le régime, il y a le peuple d'abord. Les hommes forts n'existent plus. C'est le peuple qui est fort. Ne m'intimidez pas. Bokoti kalaka komo nangate. Natambola na basoda bakengela ngai. Pona kufa kala na zelaka na pola. Mobutu natambola na basoda te. Na Kabila natambola na basoda te. Kaka na pouvoir ya Fati mon grand frère. Na bando tambola na basoda. Okobeta lisas ekodenda. Parce que nzamba alobaki na yo, yo muto zo intimide nga. Alobaki na yo na okufa na lisasi na ote. Tshisekedi akatanga déjà biloko avant kufa. Bozabana. Le problème est ali na zoloba. Cessez de m'appeler. Tout celui qui est auprès du président qui fait de la mafia, je vais le dévoiler. Parce que na décollage, il y a gouvernement. Oh, balobi, il y a dernière chance. Il y a premier mandat à Fati. On n'a pas droit à l'erreur. Et ça va être. Et ça va être. Il faut pas diminuer. Salaire même, il y a pas ministre. Je dis et je vous remercie. Merci. Tout bien qui finit bien, vous avez attendu, fils Mokoko depuis à Zongi, à Ena Babilo. Donc, prochainement, la semaine, nous allons aux Alana. Et mon numéro est 76. Comment et aux Alamala, Moutokotani prochainement, nos gloire Bosobe, autrement dit Bosobal, Olivier Natambola Kinaye, tout ce qui a pour nous le bail. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081
570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.